Chérie, tu sais quoi? Ouais, bébé. Une vie sans toi ne vaut pas la peine d'être vécue. Waouh. Tu es l'artisan de mon bonheur. Je t'aime. Tu es la mer que je m'irai naviguer tous les jours de ma vie. Cosmétique. Et sache... Allô? Allô, chérie? Allô? Allô? S'il vous plaît, madame. Allô? S'il vous plaît. Allô? Tu es très belle, madame. Merci. Réponds ta femme au téléphone. Non, madame. Allô? Ce n'est pas ma femme. C'est ma sœur. Ah bon? C'est pas la peine d'être infidèle. Si tu veux que ta femme devienne comme moi, un seul secret. Dulcie Cosmétique. Dulcie quoi? Dulcie Cosmétique. Dulcie Cosmétique, leader de produits 100% naturels. Dulcie crème pour le visage, enrichi au collagène. Pour l'utiliser, il faut appliquer toute la gamme. C'est laver avec le gel de douche et le savon. Après le bain, appliquez la crème dans le corps et surtout dans les parties affectées. Dulcie crème pour le visage, enrichi au collagène. Anti-âge, améliore l'élasticité de la peau, lutte contre le ride et autres effets du vieillissement. Voici les résultats après 2 semaines. Dulcie, crème pour le visage. C'est ma femme, hein? Je sais que c'est sa femme. Donc, maman là-bas. Messieurs. Oui. C'est ma femme, hein? Oh. Donc, maman là-bas. Oh. Chérie, tu sais que tu es belle. Merci, Dulcie Cosmétique. Enrichi au collagène. Pour avoir un bon teint comme moi, Karine Pala, un seul secret. C'est Dulcie Cosmétique. Dulcie Cosmétique en vente partout en RDC. Dulcie est une gamme cosmétique afin que l'humanité entière en tire profit. Dulcie. Voilà, fidèle internaute. Un réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine, le News de Star, dans votre site préféré, La Voix du Peuple. Rien à prouver. La Voix du Peuple, l'équipe qui gagne, c'est la Voix du Peuple. On ne change pas l'équipe qui gagne. Meilleur à ce moment. Rien à prouver, rien à commenter, rien à dire. Merci beaucoup pour notre internaute. Je suis vraiment très heureux de vous savoir. Nombreux de vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. Et alors, fidèle internaute, l'intérêt de vous accorder à cette émission nous oblige à répondre à vos attentes tant que ce peut. Et à la présentation de ce grand magazine de jour mois, en tout cas, on est surpris de Goluga Piroger. Et on a beaucoup de Piroger. Na kati buka noso de ko luka Piroger afanda na kati ya awa hotel Marguerite Piroger mon mboka boni ouais vous êtes très bien organisé mais na zana car que on a ça la hypocrisie ni bien ça la complaisance ni na za la complexité oh na zana ngote na we ko fondete bien na louer voiture à batu bien na louer ndako à batu nalo bakiyanga naza na ngoti yango moni na ulela nga na moto na nga nde naza na uti kotala la grande dame Bijou Kalumuna Maman Paradis donc abelaki esengaki mpona kerande visite lokwa yo obenginga mwa vite yango moni donc pour votre respect elandimi na pola mbula naye na wewa atuka nayebi soki lokwa nao na yango te nakokosa mpe te wana bomona Mama Grace ya Tumba Mama Grace ya Neema donc basere obina basere basalaka makambo ezala Mama Grace Neema je te sali donc toza wana hotel Marguerite esika nazala loge ouais na Marguerite ouais ça va na tokota tosora libanda on a changé peut-être na ozala beauté ouais merci Play.
Voilà, fidèle internaute, vraiment, tout est vraiment tout ça qui est toujours nassé. Tout cela qui te dit, tout le temps, mon bel Piroger, mon mboka, garçon modèle, garçon modèle. En tout cas, tout ça, tout ce bien à moi, c'est un mot gentil, un internaute, nous sommes partout dans le monde. Partout dans le monde, moi et moi gentil, le moment est malade, faire ça. Natondi bino botondi banso bozuli bako ya bolandi mwana mboka Piroger lolaka ya Congo papa sans chéri o matalata mabino na tina to kwa kopanza basango nyonso matali mokonzi mwana mboka Werason lokola mbala yambo na betina bino masolo awa na kati ya micro ya archevêque na tombe bino mobu elamu ya sika mobu etobandi mobu nkoto ibale na zomi na mwambi mobu moye ya kitoko tobandi eza pena mobu ya malamu na mabota mabiso banso tu tika kimi ankolo nzambe eingela o mabota mabino bozala malamu bisika banso bozotala biso lolaka ya Congo papa sans chéri mwana mboka Piroger azana bino. Merci beaucoup. Normalement surtout le bas est intéressant même. Papa sans chéri. Pourquoi Piroger papa sans chéri? Moto azana chéri te. Papa sans chéri. Papa sans chéri moto nyonso azana chéri te donc azana mobalo nyonso to azana mwasi. Bon na kala wanda ben ngo etula. Ilikombe etula. Mais siko lelo na ndenge mokile komi moderniser quoi. Ba mo benga moto nyonso to azana mwasi te ba benga papa sans chéri. Papa sans chéri. Ouais. Vous êtes belé? En tout cas déjà liboso nga yo Piroger ça peut mususu azali donc aya ba ke toza moi belé. C'est ça le sonité ou papa sans chéri ou en chéri. Oui, ça l'a sonné nini. Et bon, c'est na chéri, est-ce qu'il faut na kosa. Toza ino na se. Na parce que na za la mutukate na tambola na wewa. Yo mona ngoma be. Donc nga na kosa raté. Ngai o na za na ngote, na za na ngote. O na za na ngona na ngo. So o lingate o bene. Bazo botola nga. Ah? Na toka se na zuga mwasi we pour ba botoli ngai. Seka na zuga mwasi ba botoli ngai. De yango moni da na vandi nanu. So ba botolo ndeni. Kasite na kokisa mambo moi cité on va zo botolo ba si vende libumu munene donc na bisio donc na habité donc basi bazo kim pour libumu munene na liko la ba pongi pampamba musala na lingite donc ko sala musala na zo kokate kaka ko la ba pongi ba nini ya moni ba botola nga basi basi bazo kimo pozola la bapongi mingi ya bisio bapongi bilia les alias donc na ba au moins lo kimi singa pe awa cho mona ngana komi ko fanda na hôtel Marguerite hôtel ya kitoko boye ba piscine ba sancerre et ça penini ba voisin ba lembinga nazaki na vanda na Montfleury voisin na Montfleury bengani nga po ki camarade to sala na ye ezara ki to za ba camarade mais ki camarade mo ka nga mtu ngenda olepa na ye kanga na olepa na moi si na lembinga ya moni na bi na ata na restaurant pour awa et na ata na hôtel Marguerite pour awa na oli ata na restaurant. Merci beaucoup. Bon ça va. Wana makambo pour moi ya Piroger. Merci to bongama. Ça va hein? Ça va par où? Merci beaucoup tous en Piroger. Tout ce comme on a voyage, bouti ba voyage, bon ça la quitter awa. Puis une invitation, il y a concert à Kofi Olomide, la stratégie, tu es la moussi à Zaza, Bokimi Nabino. Le jour en haut, on a bouté que vous voyager, vous avez 23 heures comme ça. Il fallait que le Congo central. Si je me trompe, ça va le 21. Et ça vendredi. Ouais, il fallait que tu na Congo. Et ça jeudi, pour que tu vendredi na Matadi. Ça les moins stratégie pour bomi qui mêle avant na éviter et ça la neni archevêque voilà aux liboso Lambert Menda wenge musique à maison mère Piroger mwana mboka papa sans chéri donc là on a yebisa yo Werason le roi de la forêt d'abord aza mobali o comprendre tant a mobali apena mobali na mobali azala nango Werason nango Werason le roi de la forêt a un problème à ta moko tena mission congolais moko ata moroté Werason so concurrence c'est ba Davou concurrence c'est na ba Johnny Day auto kufa ba Kerry Wilson ba Céline Dion o comprendre Werason sera na nenga ba show na nenga ba faire là mususu na soki total na nenga Congo et rosa maître Gims o comprendre
oh Werason que atala Werason azalaka ya ba maître Gims maintenant aja Congo a mis morote Werason akoki ko akalkila gaya ati subitement on va na total les grands mots pas ouvert sur Koffi Olomide avant dit a sali concert na ye moko mis ne tamboli atali pendant la musique congolaise na nazo trôner a Monique Igwe Werason le roi de la forêt m'tando trôner pour Koffi Olomide bo monara ngana be américain il y a ça intérêt il y a ça la likambu pambate il y a ça sali likambu c'est intérêt zali vous comprenez ba fait na bubuli onde la songa libinza ba yebi ngamna loba donc vous comprenez que venez inviter que le roi de la forêt pas Monique le roi de la forêt a rebar ça implice na masolo na azosala invitation ya le roi de la forêt et le roi invitation ya qui na papier et écrit le roi de la forêt pas on ça qui écrit par écrit a remercier pour l'invitation à se plaire une invitation malheureusement azan na engagement mais la tonze ba comprendre na bon que boya na binoti te so ezaki bon me sankara de kuta ngalo ba te ke Werason oya nanga ipirogena sankara de kuta na dete en kimpui na ba président Golf Kizola na ba président na Lille na ba docteur Ige Malongi président il y a le chancelier de Werason biso nyonso tout na ba papi le prince ba courager makwela biso nyonso tout toyeba iposa Werason te to bana ko tâtonner Violana a un phénomène. Le roi de la forêt Werason vena. Donc, comme on a un phénomène vena, donc a un phénomène. Donc, et ça il faut parce que bino peut vous benga batu. La concert na bino batu baya. Batu bazaki disponibilisé. Donc bazaki disponible ya on bayaki. Biso pe ce qui est tombé que tozaki na opération to tonga ba stade té. Ndenge tozaki na batu bo benga yo pe na succès. Ndenge papa nengo lobi que le quadraport rabenga batu bana succès. Yum to tsolo ba kala mingi ta. Papa lobi ba benga batu bana succès. Krik pe c'est bino pe nempe bo benga pe bo bana succès. Krik pe salamara pona tombola moto akwei. On comprend. Krik salama pona tombola moto akwei. Mutu musubo rota pe boya projet kende bien photo tombola eto la musae. Ya mona le lam su to inviter pe batu musu poto la musabango. Parce que na nenga actualité ba bossa na bango to la musa pe mais respect na ba papa mutulwa papa wemba muze fulangenge personnam on comprend respect na batulwa ba roga akanga Brazzaville mais ça na batu musu na ezaki photo la musa e puis Roger garçon modèle avant to kina vana fongola place batu ba oselanga na fongola pour ngala no fongola so na fongolité batu ba otu nanga ba ma chaka ngene kuna ni fongola ité avant na kenena fongola place wana ya tuna ba voyage boutier belé est-ce que bino bona mbonga otonga stade ou bien masola lokuta bobe. Merci ndekonanga archevêque vraiment pour la question parce que mutumo ba linga ko sabatu alinga trouble batu parce que yemo azana on a problème à tête o comprendre azana ba perte de mémoire zo ba maramute et ngwa zo luka ko sabatu na mabongo. Werason le roi de la forêt aza artiste musicien. Werason le roi de la forêt azali gouvernement te aza l'état te pour qu'il atonga ba stade. L'état aza na programme na yé à travers le ministère ya sport. Oui, si maman na maître excellence maître Papi Nyango. Bazaki déjà na ba projet na bango. Werason le roi de la forêt étant patriote. Alors déjà na sali tout na musique. Ou bien que Werason na musique congolaise ou bien la musique africaine, azana elo a prouvé te. Parce que Werason penda a sali tout. Elo a sika ezate. Werason nzamba pambolai. Vraiment Werason a quelle la ranaïti. Ou bien ngano lo baté. So que aux États-Unis a une adresse. Ou en Belgique a une adresse. Il y a foot la té. OK en France, Werason a une adresse. On comprend. On a Congo on a habité na kosa pona zwani États-Unis to yoka ko na Belgique na France na bisio ke vena nga chiba suma na lo ba yebiango vena Rojani o ba Mirando ayebi mambo ba la dance Montana ba King Tequila mamna lo ba yebi ke Werason ba adete en kimpo yebi ke na Belgique Werason a une adresse même en France on comprend amuta blague te la musique congolaise asa eloka sika ezate boka nzate pona za simple bongo allo baraté à qui parle ou qu'on s'inventait non c'est toi la ndenge que tu as RDC
n'en parlons même pas. Si, ça m'a emballé. Nandenga RDC, le roi de la forêt, badresse ça blague. Lobi a route batalega 5 étoiles les autres au commandement on a boulevard et petit trouble on aura rimer à détourner 5 millions il y a UNICEF. Ils arrivent pour talaki 5 étoiles au ya boulevard et petit trouble. Donc allo baraté. Ce quoi à monique nzambe ça pambolé na musique. Et là on y a sala. Donc allobi non, il faut contribuer na reconstruction nationale ya pays naï. Sans acquis milliardaire. Alnga ça va millions ouais rason alnga ya achango après sa contribution na gouvernement pour batonga ba stade parce que mon frère vous devez savoir que na ba province na biso na bituka na biso mboka eza na ba jeune eza na bilenge belé o bazana talent obeta balé mais ba suki sango pour bazana ba infrastructure ya malonga te ya o mona ouais rason ouais photo aider bango ouais rason na 5 gouvernement batonga gouvernement babi oui tous en alcan sortonga mais tous en ba difficulté année 2018 c'est ça année électorale il faut ba élection seulement na mboka mbongo ezobima na gouvernement baguerre par-ci par-là mon général Didier Etumba Longila et Bende Mobali na ba général Olenga François Olenga ba konza ya ba pulu so to pe ba pinga na biso ba sa ko bunda mbongo ezo utaka na gouvernement alors mbongo ekoka te penda po basi ça va besoin de ce toit là ouais rason na bibo ngai na ko banda na contribuer pour que bande comme soupe ba landanga na likanis nanga ouais rason na tie orchestre na Angers na yemoko abito robeta bisia to bolingo tonga ba stade to beta comme ça mbongo ekokota to pesa bino l'état to contribuer le roi contribution na biso boto tabso na ba Dubaï boto tabso na ba Chine na Bangola bo pesi déjà combien to beti to banda opération to banda na Bandunduville to beti na stade à Bandunduville ekota $23,000 mais à francs ekota $23,000 na miso batutu na conférence de presse où rason na remettant pas ministre na biso ministre azio en to CP là to ke ko beta na Kikwit voilà montagne ce côté yangwana na o côté na Bandundu to ko kota ce que to beti na Kikwit na mboka ba courager makwela na ba papa Arma Sangasang to ko beta kuna tant to beta moi na Kikwit moka yoki ke wera son beta na Kikwit son excellence Obemina Kunzala Nzoko président assemblée nationale abiloka wera obeta pona likanisia otonga bien na mboka nanga azu $20,000 a pesi honorable mo be pas à kuna abinga pe na ki wera son obeta azu $10,000 a pesi mi excellence ministre mo pe ministre Lumeya azape mwana Kikwit akamati $8,500 a pesi na ba jeune msusu batuwa ba courager makwela azwa $2,000 a pesi wera son yako beta ba simple congolais ba jeune oya Kikwit na ba $2,500 ba futaki na da porte et salimbongo ba sangisi na wana e bima plus de $78,000 $78,000 et quelques wera son na remettant pas ya ministre de bambongo wana nyonso wana eze pas ya ministre ya sport ministre aussitôt zimbongo wana ba mo azo tsango na musala ya otonga ba stade na Bandunuville tant azo zimbongo ba mo apesi na misala ya otonga ba stade et futa ba travailleur et ba kisa ba ciment pour e koki na ngote ba mbongo na ngote e kotonga ba stade c'est ça je te comprendre que ouais en son otonga stade té mais ouais en son a contribué voilà otonga stade voilà c'est ça merci beaucoup sur te comprendre si on a ba mbongo wana so ba pesi ouais en son na yé mon côté ba Roger bazalaki ouais ba Nicodème bazalaki na ba podium pour bayemba parce que tant mbongo wana se coach ba pesi yango kuna pona otonga stade et bongo ba Nicodème ba Roger papi Kakol bazwaki ni voilà merci ministère na biso ya sport est très bien organisé vraiment je félicite son excellence maître Papi Nyango monsieur le ministre je félicite son excellence bienvenue Ilanga, monsieur le Dirkaba du ministre, et je félicite honorable Pacho Panda, le gestionnaire et stade des martyrs. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous avez organisé. Avant le déplacement, la mission surtout, donc il y a un ministère, pendant un Roger, au moins, tu as un enfant. Donc, frais de mission, pendant il y a un ok, qui n'a pas parlé, après, ok. Donc, tu as aux ambons, on a été au ministre de l'année, na kini, avant de voyager. Ok, maintenant, bah, pèse frais de mission,
donc biso nyonso partout au tangi tous aura frais de mission à un ministère après to kei le zate on ne pas c'est monsieur zala te ke beta kuna to zola mbongo kuna c'est mbongo quantité biso to zo ana Kinshasa. Merci beaucoup fidèle internaute. Voilà to mege peu sur l'analyse solo oyo stay ba na koloba mela. Maintenant je koto kota na ma musique. En tout cas vraiment bo vanna vraiment très confortablement na loba na ba frotter na bino. Mais au moins, il y a papa il y a c'est pourquoi pas penser à Junior Pongo, Aigle de Paris. Junior Pongo, Aigle de Paris. On a pensé à Nana Kamanda, la Cléopâtre à Paris. Junior Pongo, Aigle de Paris. L'homme a des choses, des choses faites. Yo bien, tu vas la Junior Pongo. Aigle de Paris, choses, des choses. Aigle de Paris, il y a une différence. Parce que Belén à Paris, n'a pas banda ko la kanga na ebité. Junior Pongo, Junior Pongo, Aigle de Paris, il y a un pêche mbote très considéré plus que Jeanne d'Arc. Junior Pongo, merci beaucoup de vous, na Pierre Roger. Pierre Roger, tout le monde qui est ensemble, le roi de la fin d'un grand hôtel. Na collègue naïe, ami d'enfance naïe, Jibem Piano, papa chéri, moto pamba, dera pemme, dera moufoudé, n'est pas le baraka. Massa ne benait wenge. Tout le monde qui est un grand hôtel là. Subitement, pour te sentir, commis. Pierre Roger va boire qui? On a pas Moussaka va sonner ici. Moussaka va boire qui? Pierre Roger va sonner ici. Guerre entre BCBG et la maison mère. Est-ce que vous avez sabiso pour vous damer sous bala on n'est comme Sabino va prêtre parce que guerre ya wenge comme Sabino va prêtre vous va la danger. Est-ce que vous avez besoin ça on les sous na nenga stratégie ou bien vous même biso wapi guerre entre BCBG et la maison mère. En tout cas, archevêque, il faut rectifier. So biso to va prêtre mon moninga na wewa te. Donc moninga na tambla na wewa. Alors donc pour dire que biso to za na boulot. Wenge musique à maison mère en tout cas 2017 c'est ça qui trop chargé. Boulot to satisfaire le public na ba polémique te na ba nzembo sika na ba concert to za beta par-ci par là ba voyage to kende ba Guinée équatoriale, ba Namibie, ba Zimbabwe, ba Tanzanie, ba Nigeria, to tamboli pendant moi mingi. Mais n'habite c'est ça jalousie ou quoi? Biso to na ba voyage, na sima na biso to kaka ba opesa biso ba plainte que non. Ah, dans bino biso album na bino dans succès 7 jours de la semaine, mais un certain monsieur Moussaka, ça Moussaka na ebiete, vraiment zo dénigrer orchestre, azo dénigrer album na bino za nzembo na bino nzembo matanga boyebe mambebele bele. Ah. Ndeko archevêque obike bon to megara ko solo la to bon ça on flatterie hein oboni musalo biso va porter parole il y a beaucoup de flatteurs donc ça va porter parole musu ba flatteur ba lugara poto na flatterie ba lugara ozamo le meilleur na flatterie on comprend donc ba on a tenté à travailler ne biso de travailler obo mona ça diplômé d'excellence hein porte parole diplômé d'excellence on comprend puis Roger o mona ngaza diplômé d'excellence. Donc, ils ont blague, ils ont moussala, on a salaki, et c'est pas sa population, et c'est pas sa batou. Il y a un moni, un diplôme d'excellence. Je suis le seul. Depuis le monde de porte-parole et banda, moi je suis l'unique et le seul porte-parole dans le diplôme d'excellence. Il y a un malobate. Vous comprenez de quoi archevêque? Donc, Moussaka wana donc a bandi kotake bisokolo a multiplier des émissions sur internet. Kotake biso to bete ka biso to bi patron na yebi angoti pour ce qui patron na yebi on suspendre parce que biso tant to monara président biso à l'époque là monara Sankara de compte à doyen nga alobaka loboko mama tango président mo babuka na loboko président nga malalement suspendre Sankara na plateau 2 mois Sankara vandara donc et là c'est que ouais son na lingaraté au déranger au toucher leader msous maintenant biso Moussaka zo toucher biso to mon réaction mon corps té Moussaka leki na ba photo mo boya tonton skol so ndenge nini ngwana alors ba n'importe quoi si le président Werason tout le monde a réaction mo to comprendre té ah à la grande surprise to yo talarabe leader ne yemo bimi tellement Moussaka na sans impact dans l'oroté nyon so le bagane ke na ngoka à peine perdu
parce que senga yemo leader na mi bimisat o comprendre ndeba lobaka mwana soso azo vimba seke na se ouais mère ni azali papa chéri vraiment si on totaka be pour mutuna ya bimi yemo sko abandi ko pesa abandi pena dans tout dans polo abandi ko kwakula oh ba biso mendeni yo zo ko encourager bana oyo babime pas le roi de la forêt baza ko bungela boye kasi mbala moko da peso piste oloba wana journaliste lo ya tuniet ye mama o ebo bana ngo est-ce que ba maboma bana ngo ba maboma te seke batumo ba banda bango batona seke do ya lingalo ba ke wera son ne mutu ataka bana ona azo ko accuser le roi de la forêt indirectement voilà attends non bazo finga ba manquer le roi de la forêt ya lobi ba maboma te yo asi ba dans les vidéos ka bana na ka boy d'ailleurs ko tu bana na pe bana ba longwa kuna au moins te ndenge ba tout etika l'orchestre ngo boy donc a dénigrer maison mère total trop c'est trop on comprend au moins d'ailleurs tout le monde a monté na musique azalate il y a moni papi texte l'équipe maman beche gogo ko abse yo na musique ba ka kolongola te ba ka ndeko bakisa on comprend yo lo bakisa o même un plus la musique aux heures kolongola moi na moto azalate na musique et pourquoi les monuments vivants oh le loi kenda papa Rocher au taboula banda ko benga grand Calais Jeff papa na ye papa na nga grand Calais pourquoi Bill Clinton à l'Obaka bino bano boko tambola na photo au plan mokanda na ngai papa na nga tala bino papa ne zayina pourquoi faire recherche de pour la loba tata frère nini wala président moga dindisi bato kuna dindisi on penda ferré le grand formateur on comprend pourquoi donc yo lingo détourner bato nzela so yo za stérilité musicale. C'est pas tout le monde a stérilité musicale. Il y a un moment non, tu vas comprendre. Tant que stérilité musicale, stérilité musicale, les leaders nous sont toi bimisate. Aux leaders, au bêta musique na bana ba bimite, on a stérilité musicale. Mais pas cher monsieur ba shaing. En tout cas, ngai na yebisa que stérilité musicale ça makas. Stérilité musicale, comme c'est trop. Ngala ko s'en charger na ye. On s'en charger na Moussaka parce que Moussaka on a été il y en a innocent rien donc yo Moussaka te on s'en charger parce qu'on a moto atinda na Moussaka donc yo moto atinda na Moussaka yeba que puis Roger za liboso na yo pour puis Roger za na ba tout oyo za na ngo pour ngana to ba souci général de fort ngana yeto za ba sozi ya général de fort ata na nenga robina anenga bilamba na nenga libumunene yango lati ba yoti na biso na nenga bilamba na nenga libumunene na nenga ya pembe boye ngana yeto anenge moko donc ngaka mtu na ko teneti na suka ouais pe ngana yeto ba papa sans chéri bato basi ba boya biso ouais pour moni celui qui tue par l'épée. Mais Babilo toujours tué par le Suibino, Babilo est Suibino parce que Moussaka Lobby a ébaki mon pata liboso ya président Werason. Oui, après pas koye ba ponga na bi Moussaka zara shege na po makelele. Moussaka zara shege na po makelele siko mon pata aza mwana bourgeois, mwana millionnaire a munene lokola Sacramento. Mon pata bavanda na nini et pas na bango na nini na Jamaïque. Abanda ko vanda mingo te wana. On comprend. C'est sûr. Aroye ba tant go senga mon pas vraiment pas chaque samedi ba mandia ba banda oya ba mandia banda oya ba sel mulongo ba yo senga pera ba mampata wana mampata uta bimatali banda te yobika bana ba bourgeois donc Moussaka zaki parmi ba mandia ba banda oya senga et pas ba mampata donc c'est sûr azaki aye a telemi na pena mo kengela moniteur mo toko donc la jolie dame ya ba Christelle Masaki harmonia o ba se wana mampata donc, on a raison. Merci beaucoup. Mais tu as ce qui peut-être papa chéri azo kumisa ba mission ba pas na bido parce que bino mo négliger bango. Considération pinez à la rater. Yango peut-être papa chéri a commandé ko soutenir ba mission. Oh ba so bimba pa na bino. Ce qui bino mo bonne au considérer bango peut-être papa chéri nga sala yango te.
Papete babilo ozo soit bino nde ngwana pour azo soutenir bana o ba uti pa na bino azo papa chéri azo considérer bango mais et pas na bino moko et le boti mo na succès azo sala vie bien mais ozo considérer nanani nanana nana nanani na Jalik Mukoko Freddy Va nanani na maman présidente oh mère Amida alerte nanana nango un grand chanteur Baro tout est tolo. Ibuba. Baro tout est tolo. Pour abundara petro. Batolo là-bas. Moi senga ki moto. Bakati se balé. Basenga ki piroge. Bakati se balé. Makoma na ngambo. Bango batale bosako wangana. Moi ki si ezali mabe ou. Wana lempela. Babenga chef du gouvernement. Ezagi abuzo baté. Mais Akoufate Aza, mais on a besoin de soutien complexe. Sur tel moutologa, au panier denga vraiment dans la banque c'est ma qui bible garçon la ne ma faminga Abraham mignon. Akoufate. A tout vous savez mon album. Ah tu vois mon album c'est un route bâtir poids. Bata la été. Au tel moutologa là, moutologa c'est là. Boutou. Boutou piroge nanga. Wana soda. Boutou t'avais katanga bomba makamwe belé. Ayaka tombola bango. Akuta balali. Ya tomboli bango na Boutou. Ah papa. Boutou. Nana emo ebi Boutou te. Ana besoin soutien bimisa pas album na ye. Mais ba beteka kara. So tel muto bena binisa bango. Mon premier Tutu Kalouchi. Azan a besoin de soutien. Mais bah bête kara. Mais souvent on a pas na bateau complexe. Il y a un monde bakanga ba père msou ndoki na famille. Ozana bana na ndaku oliro lesa bangote. Mais complexe otala ka kingo mulai na ndaku mninga otala bana mninga. O bana baninga bana mninga bala ta bien. Mais yo bala ta bien te po yo père ancho. Ola tsabangote père mutema mabe keto parce que tel père ngo mutema mabe banda kala à partir ba manda chante ça te fait comment ton héritier watana balobi a wande place ba singisa micro na vie na ngana mbali boso ingratitude ezala eloko oyo ya okamwata ba simbisa micro ngo na ndoto ya pa mutu musu ba ko simbisa micro mususu oyebite ba micro za rebelle faut que ma mère parce que nous avons micro nini non lobate micro nini ba simbisaka yo pour le roi de la France simbisaka micro yemba na constate za vérité na lingi yo zambe za monene be zingu mesa mola ye micro batu ba monaka yango na ba simbisaka ye ole msu ba simbisaka batu ba monaka te biso mo eto yeba et ateka ye mona muta simbisaka ye nde ba yebi Piroger tout qui n'est pas et tout son n'est pas. Si on a toutes nos questions peut-être qu'il y a un peu de pacolangai. Oh, nasa muta maison mère. Oh, nasa muta we rançon. Éviter batne ba komi golo balanga. Oh, ngala sala musala. Ni na sala. Banda biso tozana wenge na mona ata na rep na biso te. Tala makambo ya mwana. Ya on na tunamo. Est-ce que n'engebe bato azoloba? Est-ce que n'engebe peut-être papa chaque mosala yango na bana na bino? Est-ce que bozo monter bino moko que erreur résoudre pas na bino? Parce que la réalité des choses lelo on a musique à Congo. Ils ont un orchestre mon côté. Oh et bimisi ba musicien belé ba na succès le roi ya rançon. Wa no yebi. Mais on dirait ba musicien no so baza succès. Baza pembeni ya papa na bango rançon était. Wana o ezali stratégie mouvement. Ou bien la mission de Baza Bengra. Wana ozo manqué Fabregas, maestro. Oh Yamado, Yamado, yo bina ote. Ya kote ngama, obina ote. Ah ça peut-être yemoko. O taliba yo peut-être yo bina te Robino, ezakani. Robino danse yo bina ote. Chana nuboy. Yo bina chana nuboy te. Hein? Yo bina kabosete. Yo bina déplique pombate. Kabosera na répétition na mi. Oh, mais ça, comme ça, il y a le roi tant à bengi clan wenge, toyembe la papa malera koufi, Michel Bossoir en caboset. Après JDT moulopé, Fabriga ça y est. Oh moment. Oh, basé belé. Bill Clinton. Bill Clinton ou ta fou mal bossa papa.
Faire rigolo là, moi et bosso. Ayebi ye mo aloba ngo ge wana père na ngai. Aloba ngo le nyonso tout. Dernier fils. Dernier fils nan. Il loba la dernier fils. Bloc Cadena. Wata. Bloc Cadena. Obina ngote. Wata dernier fils. Te dernier fils à Bloc Cadena. Te dernier fils na génération na yo. Na génération wana azara dernier fils merci allo petit azalaka na loba azara dernier. Te toi na besoin le belangote. Ta vana yo. Toi na tina note. Yata yete. Ato yete yo ko tu pe ko yara note. De yo ko yara te. Pour la nini ya yara. Comment kengela rabiso na rep avant dans le pont moza na sima la zamba na étage a kengela rata la rep. Jou to ko beto libanga ndo tika. Merci beaucoup. Ce qui est atiki. Et bon autour ba msusu ba Didier Lacoste. Nan, Didier Lacoste. Ye tiro abetra wa na binuti. Abetra na wa. Tika avant na yego ye façon ba yumbo. Ye fa ko mo beta na kikwit. Prince d'Angola. Ouais, Prince d'Angola. Edenda, nende, nebisio, aza danger. Wana za benda. Ele moto sala banya mayangia maseza kozala yo tekembo. Mais pourquoi yo wela ko kima samba salo ye botonga te? Yeah, ça va. Prince d'Angola. Vous avez bango ebele mti. Boso 4 bango. C'est aussi mouton benda yaga. Ala banana mati banana na lingi na mone. Fuenge yo. Baza bele mais. C'est aussi batuloko ba. Ilo ça pata. Oh mais si il faut pas ozalati wapi. So bango tu bazala mais c'est que considération na ya papa na so lingi bango tu bazala. So lingi bango tu bazala c'est que il faut que tu aoyate. C'est quand même peut-être tout monde yango ezala communion na ya papa na mwana. Ninge ezala ka tout monde. Bazali. Ezala kola maison mère tout monde ezala kola. OK c'est mo roi Nyoka ninga boti bana na yatiki bango mbala mo ba panzani. Non. Mon cher ami, batouana totanga bazala toujours prêt à perdre ba komela kaye na ba message. Ba komela kaye ba ebi ke wana nde mutu asala bango ba bimana miso batu. Wana nde mutu asala bango mokile ba bango. Mais pourquoi papa Charo me retirer bango facilement? Ezali soko zangi. Soko zangi, il faut kende ko senga secours et pas muninga. Mais senga on a une voie normale ko ibati. Vous comprenez? Soko zangi, wala zali logique à bampiaker, bato bazanga. Hôtel bnage yo, oza rotula, oza rochoué, oza olala. Pour les lots hôtel batum so tangela ngana ba collègue ba Raja Kula, ba collègue ba ya Chaka Congo, ba collègue ba Shora Mbemba. Vous comprenez? Ba mission à ces années-là. Ndo tanga. Bato belé bazo vivre dans ces années-là. Alors là, nous sommes beti concert pour batubaya. Ok, on look à faire pour monique faire au bête la tanzembo nae. Ok, on look à faire héritier à bête le benzembo nae parce que sur tel concert on peut les rebêter magi. Moi là même tout banda bête ba ces années là nae batu ba ningana te. Ba tale ka boy. Mais les comiques bana wera ba koti boy ka bana wera ba kana ki wera sonisme na bango. Bou batu maman ba kingo comme il est batal. Merci beaucoup. Pourquoi pas penser à Riziboula Matiti, le tenant du titre, le premier de l'école, ennemi de la galère. Riziboula, le tenant du titre, le premier de l'école, ennemi de la galère. Et au niveau de boire à bateau, libéré dans la souka. Riziboula qui toko, mobile ya teinture ya chocolat, Riziboula mobile sur la parfum. Mais comme le biso garçon qui toko, comme il le battait que oh, je suis beau, le barrage, je suis Riziboula. Comme le arabe marche avec un puis aujourd'hui garçon sont aux qui toko ko baté que je suis beau le bakaka je suis Riziboula sur le je suis Riziboula c'est-à-dire tu es beau. Merci beaucoup à Riziboula Matiti le tenant du titre ya yo yango wana. Merci beaucoup toujours continuer na piroger toujours na piroger garçon modèle piroger le lo au total la ndenge musique zo tamba to moni ko kangi saisoni o peut-être do ça moi moké o kangi ça pende zoni. Et ça ouais, bateau bazana ba caché judiciaire ndem tu baro banga ngana depuis nazala puis rejeter le bakanga ta na société banda nazala puis rejeter le bakanga ta na société non banda bo mwana nga est-ce que banda bo mwana nga nazari sima le roi de la forêt non ti le lo na ata société mo ya mbanga te ke puis rejeter samba a kan sanan
Werason rebelle tout le monde a kanisa. Werason a kanisa. Le roi de la forêt kanisa. Ako kanisa. Biso na bosani hein. Biso to kanisa te po biso pouvoir biso force même chose public. Public na biso ba très fort. Au moins maison mère ça 100%. Maison mère le lot na ba public ya musique congolaise et gros abna ba 99 ou 98%. Pour yo monde osana domestique no o asala on a parlé oyebi mutema na eti. L'homme sous sentinelle na oyebi te chauffeur memaro oyebi ete na mutema na soki alingara nani. O comprendre. Yango moni biso Werason na kansa mututi. Soko manqué Werason, o tout moni Werason to tala yoraka. Mais yo mocho yo senga pardon. Faut tout na petit faire à sala na un clip ya la vieille jaloux. A comment Robin aller surtout dans tout l'excès zamba zamba pour frapper les cailles. Donc bisi ya soda kendara azwara ba frappe. Donc comment on mitu na nzambe nini lukaka na vie na ye. Au mona. Donc biso Werason na kansa mututi. Merci beaucoup pour Roger. Mais bah mon sac à on aime tout faut ba bang rapport. Yo biga bango ba na cacher c'est moi mabe. Merci beaucoup. Puis Roger, et là au mogo une interview où il y a pas chéri les gars qui. Pe mon sac ça obiti mon sac bima makale zanga. Yem to bisai. Ngai mutu na telemela likamao. Na mobiliser ba porte-parole surtout to telema comme un seul homme. To bimsa mon sac na prison. Parce que on dit matin on a vu ça souffrir na prison ça là c'est 1 mois qu'on a na makala. Donc yango moni biso porte-parole to tchaka moi makelele ba autorité ba ki biso mawa ba bimisa ya za neza za groupe na bangote groupe na ça la forte. Na biso neza azana liberté provisoire. Mosaka neza. Azana liberté provisoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tokene. Et là monsieur les autres ça moto et ça peut-être vérité moto tout na bon. Biso to soit peut-être vérité et pas na yo étant que pemeni ya Werason. Balobi et le roi la paix et le moment une interview pas cher. Pas cher ça qui clair. Ya kolobakia mutu oyo soki ye azana proche mo donc c'est-à-dire il papa chéri azana relation na mutu mo songolo soki mutu wana azo solola na mutu mo oyo yoka na nete automatiquement il faut cha mutu wana côté na bandeli. Donc il papa chéri soki aza asolara na masane moko bo songolo bien mais soki masane wana azo solola na mutu mobo oyo basola tena papa chéri balingana tena papa chéri azo obligé ya kocha massa ne wana à côté et c'est erreur grave mais batusko bazo cibler on dirait il y a relation il y a président Werason na kombo mo ya munene na mboka oyo mais na lobia tant yé basala ki boire ayepe mutu ngo tant yé basala relation na ba Montfleury to basala relation na ba Montfleury ya makasi. Voilà Montfleury à Takara Werason, le roi de la forêt. De provocation, bani me bango, hier solo le roi de la forêt, mais hier na Montfleury qu'on a dit camarade de l'ibal à danger. Vous comprenez? Mais Werason a qui pas raté parce que Werason a mobali, Werason a banga ba sanganate. Pour vous sangana bino vous sali force na bino mais il a toujours peine de faire relation. Na silisa. Est-ce que relation à Werason na monsieur Didi Kinwani et quoi déranger je bien pianoté oh et déranger dans sens il y a Didi na ngwa liambonga Didi Kinwani te na mutozo tanga na le roi de la forêt na batu tout na ngwa liambonga Didi Kinwani te le lombonga Didi Kinwani ko koma mabe pour ni ne koma mabe vous comprenez Werason Didi Kinwani c'est son grand frère il y a Chabwala vous comprenez bango na Chabwala bazana respect ba grand frère a ko respecter jusqu'à sa mort. Au monde, il y a Didi. Eh, papa. Est-ce que vous préférez relation à Werason Didi Kinwani ou bien Werason na Jibempia? Makambo routine pour na combat Didi Kinwani. Hein? Maman ba mosaka ba za ba vertige lo bara. Et ça pour na combat Didi Kinwani. Il faut tous quand même là mot reconnaissant. Il y a Didi Kinwani à l'époque là en sa mariage naé. A ba la moisi na pembe. Abenga ba artiste congolais futa ba cacher na ba bête abenga mo pa benga pe wenge musique à maison avec le roi de la forêt Werason après c'est $32,000 il a caché pour bête na mariage mais Werason le roi de la forêt pour la solidarité ayebi aboya ko isa batu bakao aboya kala msu ba AVC et comme belé na Congo
Werason le roi de la forêt. Le roi de la forêt, il y a attrapé à la fête sans route. Caméra. Papa, tu as la balobi, tu as l'impression formation. Il y a pour le bigo Zalaka. Ozalaka na Congo. Ozalaka na Congo. Werason sa boy ku tumbongo robete bon pour na royande ya olinga. On pense na Congo. Loba vérité, panza sango. Werason na boya, solidarité à boya ba kawe ko na moko. Oma. Werason lelo na politique à Congo. Le roi de la forêt. Werason na politique à Congo lelo azana ba vienne belé. Ba Didier Tumba bazawana, ba Gwaki Omer bazali wana, ba papa na biso, ba matata mponyo bazali, ba te belé ba konze belé, ba Olivier Kamita tout bazali presque ba politicien tout à Congo, bazara ba le roi de la forêt. Mais Werason lelo boa ka batum soutien. Baswana te ma boire bango te pour la solidarité. Mais sur la n'est pas les cambango, celui qui tue par le peu sera tué par le peu. Au bêta mosinzo, ba bêta mosinzo, le le comme problème. Au bêta mosinzo, ba bêta mosinzo, le le comme problème. Pour serre wana za serre na biso a serre na biso ya bandu na ki quit. Serre wana za serre na biso ki quit. Mais toi on serre. Asa na serre ki quit. Mon bali ne za ki vient na biso José. Mundele mo beve José ou azaki président ya bana mayumbu mobali ne mundele ana José okomba mobala nani mobala sert na biso na peme sert na peme mo sana ah okomba tant sur azaki moi ça ya José président José ou mundele ou azaki président azaki président bana mayumbu président José mais sikoyo azaki mundele tant mundele ko tant bendi moi sinaye baye congé moi vacances à Kinshasa moi sinaye mobali na bete tour na repa wenge tant wenge ensemble à l'époque nde ba bete mosinzo ba bete mundele mosinzo ba bete mundele mosinzo ba botole mo José président José ba bete mosinzo o comprendre si on lelo so ba otiwaki na epé ba ma otiwo pe na epé est-ce que ça problème à Werason kolela non ngo twana nzota Werason moi mobali la tse le roi de la forêt ça lobango. Vous comprenez? Donc, et l'objet ceux qui m'a vu na yo, yo tambola bien te o tchana muto bato. Non. Biso na yo relation za ndule, to beta ndule, bimisa album, biso to bimisa album. Beta ndule, biso to beta ndule. Voyager, biso to voyager. Yango na ne guerre ndule ne yangwana. Mais ba mama futilité mambo so ki yo kana mutu boye, te mutu ba solisa muto na te. Ah, wana bo mwana te. Merci beaucoup. N'habitué. Par contre, si je suis au PCB combien, tu as combien, tu as combien, tu as solo. En tout cas, par exemple, n'a chité, pourquoi pas penser à Attila Bondo Tokoyama. Attila Bondo Tokoyama. Papa, ma passe Nzila. Le grand couturier Attila Bondo Tokoyama, le plus élégant du Paris. Attila Bondo Tokoyama. Mais Zola Tata bleu. Alors, il y a un coli quand même. Non, dans suis pédé. Non, mais c'est Attila Bondo Tokoyama, le plus élégant de Paris. Garçon modèle à l'obé, Abina Zola Tate, donc c'est-à-dire frère pour Nalata. Nabi que Blaise Moussika Sikamote, ma mère Kapibia comme c'est pas Attila Bondo Tokoyama. On sera siga. Ancien accompagnateur na biso. Tu vois tous à l'Arabie, ça Arabie marche avec. En tout cas pour rappeler Diesola au sala bien marasi Diesola London. Diesola London City. Ya yo yangoana en tout cas na peshio mbote makasi. Na peut puis Roger Botigo ya tout position ils en. En tout cas position ezara ke net toza boye. Toti au Katanga wa to betaki na de 3 concerts na Lubumbashi. To beti concert mon na Likasi, après to go beta na 2 concerts na Kolwezi. Alors que c'est travail qui trop, il y a mon mo konza pesi seulement une semaine, to zaki na repos, mais semaine prochaine déjà to zone la ba répétition dans Zamba plein. Pour to se préparer ce que total ça côté mususu. Na habité est-ce que ba demande des alliés? Ba demande oui, il y a musicien mususu. Oui, to zaki musicien na Kolwezi. Ouais, tu as mis ça dans Kolwezi, Yobika Werason partout à l'Ekaka, c'est ça la mara. Tu as mis ça dans Kolwezi, donc à Zada, on a 4 ans de formation. N'habitez tout le monde a Mao, est-ce que dossier n'est pas amené? Maître Mao, ça, tu as bien ça toujours pas danser.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci tout le monde comme on a souka, na habité nini royo bakisa. En tout cas, là, on a Barsara qui bana poto, bana monde dans ce bozota la biso, aza combattant na bino. Biso wa pi Roger moi na mboka boyebi ke toza bato ba polémique ti. Mais eza système nga na za yesu te. Nga ma pi Roger na yesu te o ya loba ke non. Soki ba beto mbata na litema à gauche, au pesa sur droite ba beta mbata. Nga so beti orchestre na nga mbata na nenga maloba. Nga na ko beta leader no ki bota moko donc o lapa o loba na oza pona nini. Nga so beti orchestre na nga mbata. Nga na otala leader na yo mutati na rona beti ki bota moko na donc na nenga na maloba. Po na kazi yote musaka lo barabi yo oza kombe ete aba ngembo abi abisanga abi mais nga na ko bona ka piro jo ya ngembo. Ngembo na éviter ça la comédien ou bien so ine abina mona en place na aussi maté po ine ba raté so azani mosaka nga na répondre mosaka te mosaka za damaz mosaka za mosaka donc pendant mosaka nga mungala na damango fort o comprendre mosaka za baro pena ke je mso ya kuta na olamba mosaka donc na olamba na ngai na makaku mosaka na liango mosaka ze lota mosaka en plus mosaka so tali donc na scène pepe basisa musalati o mon azana problème mental ngana ko landeti o comprendre ngana tali sa nde mutati na ende fa ba ki bota po ngana mungala ngana azana ba tout nyonso tu awa o mona nkoi maman Séraphine mona nkoi azan koi donc bana poto bana monde entier biso tozali au provoquer totali c'est tout le monde exagéré à l'escroquerie offensive donc osaka ba réponse na ba provocation na bango ce qu'on provoquer aux réponse on provoquer aux réponse ndeti bali ba kotsa maman na biso maman si de jima pata na buzoba ba koloba po boloba mais preuve et rozate ti mokile ekufa on comprend sentiment là monsieur le baka po biso to kangi bino na faute ya bino lo kanga biso na faute mo o existera te boko kanga na bino pe faute yango te po preuve rozala te mais biso c'est to bandito anara ba preuve mokile ziki mais to sala ngo te po to bo ba AVC ekola na Congo somele suka bisanga bolobo suka bingwele maluku suka Kinshasa tala wapi bona mboka piro jena comme na suka basango oyo nyonso to senga to sola mokoma lelo na archevêque o sepeli obengi na plus 243 998 12 30 62 plus 243 998 12 30 62 maman est vraiment pourquoi pas penser les sous-suna Pichungituka. Pourquoi pas penser pourquoi on n'a pas pensé à Gina qui a la Weston, la maman de Jessica? Pourquoi pas penser à elle? Monsieur Morgan Lokango Mambali. Monsieur Morgan Lokango Mambali, le plus élégant encore. Monsieur Armand Louveuse de Switzerland. Armand Louveuse de Switzerland, le plus élégant encore. Moi, ça n'a Yves Kiala, Nakata Zurich, n'a pêché au mbote Yves Kiala, Nakata Zurich. Petite sœur Nangaï Moro Chimène Sanza et Lumbu de Switzerland n'a pêché au mbote. Monsieur Bouddha de Holo. Lyon, Brunel Waiza, maman na Sebrila, na Belgique, côté ba Sylvie Kalumuna. Merci beaucoup, Nabi et Parou. Azota langa na misu na ebi soki aromemanga nene. Pourquoi pas penser tout ça na Junior Pongo Aigle de Paris. Il y a eu un mois Junior Pongo Aigle de Paris. Pourquoi pas penser aussi considéré plus que Jeanne d'Arc. Pourquoi pas penser à maman Claudine Kino à Paris? Pourquoi pas à mamie Lolène à Strasbourg? Pourquoi pas à Nelly Mousseï? C'est aussi ici, tout le monde a boire à 5 des micros. Yo boire sous comme ça na boire quand si ça na ponga na si ça moto tenga ce qu'on est tozana on auto qui ta na scène na piscine faut na kuta na batu mo si ça batu na boire mutu na ngashu 5 des micros parole. Il est beau, il a l'argent, il est puissant, l'homme le plus puissant de la planète Terre. Tamkar le fils, sa poche a trop de billets de valeur plus que la banque centrale de l'RDC. Tamkar le plus, Tamkar le fils,
l'homme le plus puissant de la planète Terre. Merci. Ciao. Chérie, tu sais quoi? Ouais, bébé. Une vie sans toi ne vaut pas la peine d'être vécue. Waouh. Tu es l'artisan de mon bonheur. Je t'aime. Tu es la mer que je m'irai naviguer tous les jours de ma vie. Cosmétique. Et sache... Allô? Allô, chérie? Allô? Allô? S'il vous plaît, madame. Allô? S'il vous plaît. Allô? Tu es très belle, madame. Merci. Réponds ta femme au téléphone. Non, madame. Allô? Ce n'est pas ma femme. C'est ma sœur. Ah bon? C'est pas la peine d'être infidèle. Si tu veux que ta femme devienne comme moi, un seul secret. Dulcie Cosmétique. Dulcie quoi? Dulcie Cosmétique. Dulcie Cosmétique, leader de produits 100% naturels. Dulcie crème pour le visage, enrichi au collagène. Pour l'utiliser, il faut appliquer toute la gamme. C'est laver avec le gel de douche et le savon. Après le bain, appliquez la crème dans le corps et surtout dans les parties affectées. Dulcie crème pour le visage, enrichi au collagène. Anti-âge, améliore l'élasticité de la peau, lutte contre le ride et autres effets du vieillissement. Voici les résultats après 2 semaines. Dulcie, crème pour le visage. C'est ma femme, hein? Je sais que c'est ta femme. Donc, maman là-bas. Monsieur. Oui. C'est ma femme, hein? Oh. Donc, maman là-bas. Oh. Chérie, tu sais que tu es belle. Merci, Dulcie Cosmétique. Enrichi au collagène. Pour avoir un bon teint comme moi, Karine Pala, un seul secret. C'est Dulcie Cosmétique. Dulcie Cosmétique en vente partout en RDC. Dulcie est une gamme cosmétique afin que l'humanité entière en tire profit. Dulcie. Yo moto swingo lu ya koyoka nzembo yo 2018 epesameli yo rite tambwe zwa josi luwasu neliala luwasu boya kobinela yesu simbanga jesi simbanga nkolo e simbanga papa simbanga jova ngana kwea te papa ngana kwea te banguna basangani liboke po babomanga mobali akimanga ina botaka te nganga alobinga na kobonga te anoko bafandelinga na kobala te simbanga papa simbanga jova simbanga kolo e simbanga yaya ngana kwea te papa ngana kwea te banguna basangani liboke po babomanga baninga bazobalanga nazobala te baninga babotanga nazobota te baninga bazobikanga nazobika te babela yesu e babela yesu e babela yesu e babela yesu e babela yesu bakoma na mbongo babela yesu e babela yesu bazwa mikanda babela yesu e aletango bakomi na mbongo bazwimikanda bakimi yesu yo bawangani yesu yo Luka 17, 11 à 19 banimi entere okotikala na soni ye babela yesu e babela yesu e babela yesu babela yesu e kaka moko nde moto azongaki alingaka bango bazongelaka ye babela yesu babota mapasa babela yesu e aletango baki nyonso bakuti mapasa bakimi yesu oyo bawangani yesu oyo oyo bazongelaka ye ekokomi bato ya maba ye eboyaki netere kotekala na soni ye azali bolingo balingaka oyo bayaka epa na ye
armée de gloire. Allez, calamité, calamité, calamité. Calamité, mingité, mingité. Koko kaka yaya na sakala. Bando kinyo so bombesa na kolia bato desambre. Olio te evangile te yimbongwe. Tobo bandini batonga kabasali nzambe. Pasteur Augustin Mbona, Zamba Mona yo na bolingo za kona mabota. Jani Luwasu, boya epana nkolo aza malamu. Atoka mbeli. Like 8 17 bisi biso onyoso ya mabe ya molili ya kobima na poasa. Kalamingite, kalamingite, kalamingite. Frere boyaka koshinda basere na kati eglize. Akaba nyose bokoma na bino basali azambe. Boyiba profete baba kolaka basere mafute. Isake Luwasu nzamba kofuta yo na drumo betelie. Katina kolo, kobine la Yesu elenge, elenge na katina kolo. Kotana mwana elenge, elenge na katina kolo. Kosale la Yesu elenge, elenge na katina kolo. Kobine la Yesu elenge, elenge na katina kolo. Yo, Yego, Ndego, Yaga, Yaga. Yo, Ndego, Yaga. Florine au Congo. Yo, Ndego, Yaga. Narite Kupa. Yaga, mapela Jimbongo. Papa, mama, boya. Bakoko boya topina bilengi. Eze elengi komona bakoko lokola nisuka mona bakoko. Oye komitangwa famille Luwasu. Avec gloire. Allez, benda, 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 seroyo, alinga kako sambela te. Benda freroyo, alinga kako bondela te. Benda pakoyo, alinga kako sambela te. Ah, tuko benda, benda. Obanda koyemba isa mabete kuyembela nzambe mwana na. Papa miziki ote miziki wana. Miziki nini disusu? Kasi miziki obaliaka batu te. Obazala ke bele wana baliaka batu miziki butu ya mboto mboto. Obaliaka na bango na bango. Te vienga Dios mwana nzamba alobaka bongo te. To benda bango kati na kolo poso ki moko abongwa ni na lole za feti. To benda bango na kati na kolo. Eza bien petit logo bimisi bango na mkwasa. Ale soko na benda bango di. Benda 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 bakuluna bakoma kosalela nzambe tote ya banganga bakoma kosalela nzambe tosengi bakristu batika badoktrina pamba ndeko benda benda Mama Pasteur Kaiba Geneviève de l'église de Metepe na Ngiringiri Zamba pambola yo